Chers téléspectateurs, nous sommes là pour vous informer. Tournée pastorale à sa grandeur. Le prophète c'est le Dominique, le dimanche 12 juin 2022. Awatoza bongo sikona Mapela 1, toujours na quartier de na commune Masina, Totiki avenue Bandundu. Banu na Nzambe toko la carte éclaise to kamate ya sa grandeur. Merci beaucoup tout d'abord aux autorités. Qu'on n'a pas bravino. Amen. Bota. Amen. Bande kuna Kristo. M'appelle à m'appelle à ce que je peux dire, ce qui m'appelle à Nyon, c'est mais oh, il y a des cocos qui m'appellent. Mais là, on dirait qu'on passe là. Coco fois la mouka, coco m'appelle. Après Petro Congo, m'appelle à Yelandi. Quand on y a sauté qu'on a l'aéroport après Petro Congo, m'appelle. Donc, deuxième église na Masina. Pour calculer deuxième église na Masina. Ah oui, c'est qui quantième église na Kishasa Monde. Septième église na monde entier. Donc, septième église. Oh, donc, Petro Congo 20e. Bongo awa 7e. Awa est bandaki avant Petro Congo. Frère, sœur. Koba keba po ba komina makomi ba iboso ba zonga sima ba ta sima ba ko lega liboso. Bolali pongi ko ndenge libota m'appelle la 1. Une église que j'ai beaucoup aimée. Ça fait tellement, pour avoir retrouvé m'appelle à 1, ça fait un réel plaisir. Mais on dirait tout est totalement par terre. C'est ce que nous avons déjà que moi, m'appelle à 1. Malgré ça, un peu plus bas, c'est que nous tombons là, parce que nous avons boyé, l'hypertension est difficile. Quand on est là, c'est très important. Pita abobonge ça ce qui m'a coqué za tête au tsenge pana nkolo asa de bino makoke mona na botma. Amen bota. Façon église m'appelle les banda kozanda lokito on dirait lokito kweya. Ah m'appelle. Moi, je me demandais, est-ce qu'un jour, normalement, je m'appelle à 1. Les lots, tête à tête en live, je m'appelle à 1. Il va d'appeler, oui, tu as encore, oui, l'église, c'est la mission, donc, moi, je vais faire un commentaire, mais nous, qui était temps et le cas. Mais une question que je me pose souvent, est-ce qu'un jour, on m'appelle, les gens à la place, on m'appelle à 1. Mais comment? Est-ce que j'ai toujours dit, on dirait bénédiction et ça semble quoi et qu'il y a Petro Congo. Pour Petro Congo, ça sera toujours proche de ce qu'on a vu. Et je ne sais pas que Bolingo est tourné dans Petro Congo, mais Awa Ilongwan m'appelle là 1. Attends, on m'appelle à Nyos, mais 1, ne m'on a dit, n'a considéré comme ma case. Ma jeune fait botondia, bouillikani makasi, bosa tout, bosa l'effort, bolanda quoi bande ba Petro Congo. Ça veut que ma camion se m'appelle à un Ekwea, même dit par terre, même offrande, reba, même ma cam tout, ma action de grâce. Mais tant la Petro Congo, mais je sais pas quel amour, Bolingwana et Tony Kuna, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mais vous obligez les fidèles comment? Non, toujours obligé de bangonde balobaka.
Nzamba saleli bango fo basalela yao. Mais qu'est-ce qui empêche à paix? Ata église nyo sa koto elakisi na ngobo nyume nazelaka m'appela un elela eloba. Hein? Crise les bino hein? Mais yoka quand la salle a tourné na sala tourné na Petro Congo ba pesa ka rapport prophète semble pour na biso awa moyete crise banda suka nenen pe kola bibo bongisa mitema bo disposer mitema kola ko sala bino mendenge kola tombola bande wa Petro Congo je me demande c'est parce que balemba kate pour na misala tata et si tu crie de guerre na mona kuna neruka kuna jour na komaki Bungu ekufa lukumu aliloba matam. Je m'étais dit non bolongo la cri oyo ekubebisa to ekupiye bino babi jamais cri oyo segento sal. Mais bisika musuba bi mbongo ebomba malukumu aliloba ekita. Peut-être ça m'appelle un. Ah mais bande ko na Kristo. Vraiment, on peut t'engager bien, mais malgré ça, na semi. Vous montrez que la toki bi pas musuna toka boete. C'est toi à wande bokangi ça, c'est vrai que ça, nene podium zaliawa, c'est normal, mais c'est que ça a élevé mon espace, patol, monsieur Mateli Kolo, Rwandais, Angar et Landana. Parce que c'est quand ça boye, n'a qu'à moi-même, n'a pas autorité. Ministériel, provincial, basalia, mais Bouché, mon cousin, mon lungue boy. Botanga bota, on dit la douche. Ah, en tout cas, et puis à moi, somme. Na autant la coton d'osso. Na place moko à Tamoko, à côté de ta part. À part Kondo, des bonhommes de oh honorable à côté mais awa ministre. Merci. Vraiment, bon, bisika nous sommes bandandé monsieur mais tant on a côté que bandandé monsieur. Doa makamusu est différent parce que je dois faire de mon mieux possible que le Samukolo a changé ma carrière. Mais on dirait peut-être c'est vrai pour Bobando ça va durer encore le temps encore Kangaba Jalanos pas Wande Kola Tombola dans nos frères et sœurs surtout ça va durer encore le temps Sozana Boningote moi Kola Salizate Bozala Exegona Petro Congo parce que le Kito o ezako na botana nga au moins Boningo balakisa kanabi nzela ipotopoto pour comme Petro Congo Bossa la devis, et ça combien de qu'on appelle Joachim à 5 qui m'a couru Babi, et ça 20 000. Babi prophète au salaté. Ah, mais c'est impossible, bien au Babi Bishomoto au salaba, rembler Zélat, Zélat comme praticable. Puis qu'on a bossé dans la banque. Et dans ce cas-là, ma tonne d'action de grâce à qui ça m'a talasika to somba na chata 10 francs na poche na ngate. Action de grâce normalement va passer les responsables et mon avalane na famille na ye mais o epesa manande kuna bino photo somba bisika tandenge esika wana quand même valeur monani pe na kozwa o ndenge kola sopeli bango kozwa na zwe bate kolo a continuer ko sala ndenge quand même baza pembeni na ndeko na bino ba commune zete za pembeni bitima na mai kasa na me kauka mais m'appelle Bozaki moi éloigné comment musique vous prenez nini oh Bozonga
bozonga quand bozonga bitema na bino échanger ya bazango ya basala. Ma but principale à tourner kolobaki bon libota bazo benga zuzu telefona koma place no se même sika ba mona kata different telefona koma yango la tourner on kola pesa kinde kona bino obligat ata sika nzela ya makolo na kokitana ken yango na bomoni présence kam bino bo bengi tema nde kona bino zo tambola partout ti kino ba église ça qui ça c'est aussi là les loto oyo ya mapela vraiment, je ne peux pas vous cacher les choses. J'ai toujours aimé. À tout moi, ce qui rapporte, il m'appelle. Il faut vraiment mais pratiquer la justice et l'amour. Respectez le principe de Dieu. Notre Dieu vous bénira davantage. Liloba, Liloba. Eza sali ya vie éternelle. Liloba eye na mokilité. Mingi batuna kabango, mingi batuna kabino. Bando olanda église na ozwanini. Oh, bon ya lingo ozwanini. Église omutalanda ngo pote bukola suka mona mboka na ya. Ndekola bino est encore jeune, banda 4e année primaire. Ni parents, ni papa, ni maman, tinda ndeko na bino teke sambelaka. Atu maso na fuka na mutu ambeto nzambe. La kisanga église na ressemble na mukilo mukolo na kufa na mona yo monanga avant kolala, avant kolamuka. Na bono senga teke famille pauvre, pesa sombo fungola nzela jamais. 10 ans, rien que cette prière. Tina zana sia ona yoka yo kangai. Mwana muke à tout moment kokota même l'église la mission à bande qu'on a bino et ko banda tikuna na coin mais qu'on a bino samedi à côté moko méditation même 1 heure 2 heures pour méditer après avoir médité la Bible la se sentir en forme. Mais qu'est-ce qui me poussé à Lukanzam et qu'est-ce qui m'a convaincu que l'église va ventir et quota. Frères, ce soir, ensemble l'église à l'aventure, mon livre est kubikate. Nzamba est catégorique. Nzamba doit crier Seigneur, Seigneur. Mais ceux qui mensonges, ils appellent ça à mon Congo, père qui n'est pas yokanete. Mais si vous appelez le lingue, on appelle Satan à répondre, à faire comme il ça la miracle. Mais il n'y a pas besoin de dire, mais là, et ça pour trop big ça, mon livre, mon aïe. Ce côté n'a pas besoin. Je sais. On ne vous flatte pas. Et ça, l'église, c'est bon, non. Et ça, l'église, a prospérité, non. L'église, a abondance, non. On ne vous cache pas. On ne peut pas vous tromper. Oh, il n'y a qu'à prospérité. Et ça, on a appelé ça sa prospérité. Oh, il n'y a qu'à abondance. Frères et sœurs, le chemin, la voie est libre. Voilà votre frère ne demandait rien du tout, même en plein examen. Que examen zali. Bon, on a fouca na mutu ambetu. Que na senga kolo pesanga maïle. Je tenais même pas compte de cela. Ce qui me plaisait, ce qui me faisait plaisir, que un jour na kokufa na eba ki na kokufa. Un jour, puis je tenais pas compte. Je savais pas que je peux exister jusqu'aujourd'hui. Parce que vraiment. Frère Nabino, même la famille, c'est lui qui a été tellement malade dans mon kilo. Et même si je suis belle, alors je savais qu'un jour je vais mourir. Frères et sœurs, nous avons un projet à Yao. Nous avons un projet Natata. C'est le concepteur du projet qui fait le programme. Projet et mission la programme était mais moto comme mission la programme na ndenge na yeba yebite kaza projet ayao donc ndego bota makin kola bandi projet ne na kat na yo asia bongisa date ko leka na page date ko leka na esengo date ko seka date ko lela date ko lala nzala sa bongisa amen bande na Kristo. Mais pourquoi me semble na mukila komi ko yebisa nzambe makambo nzambe fungola nzela yondo ko so yebisa ya yebite et uza projet na yet
Nzambe banzela na misala no tambula te. Est-ce qu'il y a évité? Monsieur Balbaka, nazo rappeler yo nzambe, o rappeler nzambe. Est-ce que vous comprenez? Amen, bande de Christ. C'est bien écrit dans la Bible. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, croyant que ceux qui multiplient de vaines paroles seront exaucés. Rien. Comme multiplier de vaines paroles, Zambe Nambuya, Zambe, Sungaga, Sadilanga, Namaboko, Namutozo Lenga, Zotnigana zéro. Et pas dans le Zate. Et pas encore le pratiquer kaka justice salaka misala bolingo ezaka na église même na famille sala misala bolingo même na batakate même na ennemi na yo la kisa bolingo nzamba oto yo kayo mingi balbaka na salim na lakisi misala bolingo mingi bandima ngate oh frère c'est yo ingena na ndima yo salam misala bolingo likolo ndima ata mukili baboyi kondima etali bango na salisa bango mingi basalisa ngate oh yo ningi osali bongo bazongisela yo tika nzambe yo moko azongisela misala tu ya bolingo moto azosala nzambe akufuta ye amour nyonso ozolakisa mpona bolingo na nzambe nzambe akufuta yo. Comme on a toujours dit en adage qui dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Bon, là, mon yo so na mukili nkolo akofuta ya. Mais voyez que bato pe basala kama be Satan afuta kabango. Mais il futa Satan malheur na famille. Mais voilà mon so sala ata bata mukili bandimi yote ata balingi yote sala misala bolingo. Nzamba kufuta d'une autre manière. Même après 10 ans kufuta yo ango. Même après 20 ans kufuta yo ango. Même yo ata fouté pas na yo direct était même pas na bana bazo sima na yo ils en bénéficieront. Amen bande bona Kristo. Nzambo yo o azana bino elongo oko yebisa yete bato balobaka nkolo batelanga pesanga libala païen. Bible na Bible toutes ces choses là ce sont les païens qui les recherchent. Nzambe misala zo tambula tena wenzana otekate païen. Nzambe libala païen. Nzambe loterie na bete simbite loterie païen. Nzambe diplôme d'état païen. Nzambe bana nazaka na mibale bakoma 10 païen. Nzambe nakende poto païen. Nana sambela kende mboka. Mais c'est que ça la rappelle jeune au que ne moka. Amen bande kona Kristo. Lilo babo zolanda est compliqué mais c'est simple na ba ponami. Parce que ba ponami ba yebi que o sambela pote mukolo kufa jour Jézali. Et ça le jour bandaki que Dieu avait commencé son projet et ça peine un jour le rotika mondo yasse. Bo uti o sala exercice entraînement liwa na pongi botala bandoto bolota ka so le botunia bandoto ko bima wa mingi nzote lalaki inerte na mbeto mais amna yo e bimi oloti mutazana mereki oloti na ndega za so ye munene ngone ye mun Jean-Pierre ye munene latibo no munene Jean-Pierre ye 2 jours un mois 2 mois Jean-Pierre ye sans que les soleils là donc c'est dire ouais ba makambo avant ezanani et bon yo mutoko yebisa nzambe nini o ba bakanzambe sunganga batelanga na konganga epana nkolo apesa mukongo ezali kola mutazo mona ke nzamba yebi makambo na yete yende ayebisa ye ko minimiser directement pouvoir ya yao mais mosambeli ya solo ata lobi na munoko te ata mediter kana kati na motema ata esengi pe omonitala nzamba ya isi salongo senga. Voilà un Dieu qui demandera à un roi à senga mais heureusement pour un roi très sage qu'il était abika pesanga maye mais le loso babi bo sambela wa makambo ko senga na mikate tambola
na bilamba ya ezana misate koma na Thomas apesa nga sumbongo te zongise motema apesa nga mbongo na makambo ebele bokosenga kabu awa impossible epa na tata kosenga eloko sala kaka malamu ozosala nkolo azomona wo deja. Frères et sœurs, na liloba nzambe ayokaka bino amonaka bino atalaka bino lakisaka misala bolingo zana boboto na bato nyonso. Rien que l'amour, en ayant l'amour, Dieu vous récompensera. Cet amour-là qui n'a jamais oublié. Molam no sosala nkolo akubosa na yango te. Ata bato babosa ne yango me nkolo akubosa na te. Landa liloba pona intérêt nzoto. Po nzoto ekokufa. Botala exemple riche na Lazare. Lazare a qui n'a pas si na mukilo assez. Mais riche il avait tout. On lui a songé moninga na atie la moninga tana sali. Mais altika moninga ne ko wela na ba ngwa ba miete na se wezo koya na cette table riche. Liwa ya kate ye. Lazare amemani na likolo. Riche ba kanisa ka jour ya suke ko za te pona ye yiwa pe meme riche na libulu wa moto. Bo bakenda ba monanaka bayeba naka ko azaki Philippe o kuna zaki John o kuna zaki Marie ba monanaka bayeba naka botala bendele basali image moi ba pari kaka na Amerika zomona bino na mungongo no ndege moko na elongi na bango kuna bazomona bino pe bokomona bango na bililingi. Voilà le blanc qui ont fabriqué des histoires impossibles que le noir ne parvient même pas. Riche la mokili riche de RDC parce que ba riche bazana na Afrique du Sud apoto nganzera bandana gare centrale ti l'aéroport yemoko autoroute ya yemoko l'état zo kambongo yepa zo kambongo ba pourcentage ba kabol parce que monique no quartier la bise comme trop saturé na mituka. Voilà ces gens là qui seront un peu sauvés. Mais riche ya Congo abongisi na ndako na kati na ndako bubu biloko tondi balabala eyindi. J'ai beaucoup aimé, frères et sœurs. Pendant que dans l'église en Jilingi 12, Nangi, Nzela poto zokla na motuka mawa. Mais à notre grande surprise, na tout retoqué après quelques années, bangomoko bana quartier, bangomoko bakolo bandako, bazu béton ba bétonner Nzela mobimba. On a vu que l'État a sali béton dans zélo bango moko mais qu'est-ce qui empêche les Congolais nyonso balabala moko 10 sacs libanda goudron ata béton mais l'une devient qui se sait bonga. On attendra quand tout ça va Angélique Koroba bongisa balaba. L'État a la difficulté parce que banda kokota manabino guerre na SBU et si la raté. Mon richesse trop dans boka. Butu moy c'est dommage. Et quand est-ce que l'État va s'organiser pour les centres de Congolais pour richesse, c'est l'équitro. Et je tombé qui aura pitié de ce peuple, malgré le peuple lui-même est en train de rêver. Rêverie, colata, masanga, divagation, frères et sœurs. Un jour on peut changer les choses. Batala, Richard tombe la misatala Lazare. Oh, a commis qu'on a changé. Ah, Pemben Abraham, Tinga Lazare, Tangisangali Tanga Mai. Donc la réponse, oh frère, il peut y aller dans les boulots qu'on a montré. N'a si quelque chose à la tête, on a Mai comme la yoté. Voilà. Banda et Ranati, le lot, si comme mon riche à Zaga, Kolelawan. Via Seko ya passe. Banda va mona Lazare na bokonzali koloti le lois zakuna. Alors libota m'appelle un exemple à riche, un exemple à Lazare. Bolimbola un exemple à Nan. C'est vrai. C'est bon. Nana zalé wa na besoin to bon de la pona kaka sikoyo akoma na mbongo mingi maza na lola. Lola ile kinyo. Parce que na mukilo ata osimbiango okolala. Frère, si on t'a accueilli les lots, tu as $100 dans le cercueil. C'est peut-être $10. 1000 francs. À ta montre. Na montre balongola.
Mama, bongo bakabelo, batiaka na kabelo watami bale. Nyonso etikali. Bongo kuwela biloko wana pona mosali. So nkola pesi yo ango malamu. So apesi te malamu. Pour que mukula suka umona lo. Amen, bandeko na Kristo. Travaillez surtout pour la nourriture dans vos frères et sœurs. Et non pour la nourriture qui périt. Un jour, bon, bazo semble la porte m'a gagné pour moi yase qu'on va bénéficier. Un jour, moto ana tangu na yako lala obligatoire. Même ce statut que quoi ils ont le banabino yé pas azana jour ba ko annoncer qu'il est parti mi ba ko le baté yété. Oh yété yéné nan. Yé éternel, pa pesa moto mboko na mboko éternel menzamba boya kuta yoka kanda na éternité longwa. Alors vous allez fort, Lilo Bobozolanda. Merci beaucoup parce que vous ka kampiko bandama pela banda mi batika kata ata passe ata ba problème batika kata si c'est vraiment colossal la bino ne vous donne ça na boni motam na boboto na ya selon volonté ya frères et sœurs moko na bino azalia onanzala est-ce que azonga nanda konanzala yebisa baninga. Mais est-ce que si empêche Moutazangi possibilité 1000 bosangisi bopesi ya bandata mo commerce? Que si empêche Moutazangi ndako yebisa pe baninga bochola muninga te pour mingi ba bengana ba ona ba famille. Et qu'est-ce qui empêche bokangisi moi quelque chose bandela commerce tala mo ndako ya kolala yango pour mingi balala kana matango azangi place akonolala mais baninga bazali mais moninga na bino libanda. Mais bénédiction n'a bien été bloquée. Mais quand on peut s'allier sana. Qu'est-ce qui empêche mon qu'on a bien malade? Bon ça ici ma coquille pam. Bon j'ai en charge que je dois même soins médicaux n'y ont sur ici ango. Ah bon ça la ango? Mon qu'on malade bon sungi eh? Attends 10 personnes malades bon ça est belé bon ça en charge de terre. Bon mon ça zananda. Frère, c'est vrai que mingi balwana ndak ayeme tia rozonga yebi place akotia ata yeloka ochana munokote yebisa baninga ko bomba te. Peso yebisa ka basali yebisa pe bandi moninga na biso azali awa na ndako ya rien. Automatiquement batondu sabilo ko na ndako na ye. Tokani Yerusalema o azangi commerce pour pêcher moi quelque chose sur le commerce Yerusalema. Est-ce que vous savez ça? Ah, il y a comme ça, comme na fiel. Salissa, Bosalisana, Libota Yangoyo. C'est plus que la famille charnelle. Cette famille doit subsister jusqu'à l'infini. Pour qu'on l'apprenne pour la cabino. Ah, on a eu le bas. Ata pas, ata esengo. Ndima, nyo seza mukana ya. Yenda yebi mukoloko seka, ayebi mukoloko lela, nyo se salime na ye. Ayebi mukoloko mona pas mukoloko belle, ayebi pe mukoloko za la santé kolongon. Amen libota. Mondi na ilo bafondi, ondi ma étape nyo. Mais sachez-le bien que tout est possible à celui qui ce qui a walingi le a changé vie non directement il change. Et j'ai toujours l'assurance que vous aurez grande cause. Naliloba impossibilité ça exacté tout est allé pour condima ça bon bon na bino et ça bien et si là amen moi na moninga bino zangi frais scolaire est-ce qu'elle est là automatiquement vous êtes en charge bana on yoso bazalia eza oh mwana Paul te mwana Paul ya bazate bano nyos baza bana bino nyo na kosi amen boda kolo asal la bino ayebi pas na bino kondima ezala boton sana maboto na yawe akosa boza na molende boza na mpiko ko na ndalo bankolo akubosa na bino atamukete. Quels que soient les problèmes, tout Yahweh a coupé sa solution. Est-ce que vous comprenez bien? Vous assurez que ça n'a pas été le roi. Vous assurez que vous allez continuer le manabino. Yahweh a battu la boca dans le
tosenge pana tata zamna mo tata musasalola pena se maton pe kumpeke mongo na bule na boli mo no ne pena boboto ne ya wanzam na bomoy tona minga malba tosenge pana te po nyoso sing nyoso o nyoso zalika tamongo na mko yeba na yo de ton sa boboto ton sa boli ton sa kimia kata mongo na moko zanzam na boli ngo zanzam na boboto maono zali munene boboto ne kumila kaseko limsa biso tata na mabunga na biso bata masum tata so tali mabunga wa hotel maliso di moketo zali bule tata bulsa bota na bongebe eza makasi na sikate na moko pona kwa bongebe yo se kuteke pana yonde bule yonde boboto tunisama na kembo na boboto na likolo ko ngenga na tete libota basepela na bikisa mana tata limsa mabota limsa libota bongo tata mwan mun santika na lola ezala pekat na libota esabla bo esunga bongo na tete bazo biko bongo ya seko mula zuka bongo na misno tata mokano ya nzam na mo eko kisamakata mo na kombo le Christ na Nazareth na wa mo centre libela kidogo na seko amen boboto na kombo na Christ na Nazareth. Merci de votre 100% jeunesse montante. Merci de votre zeke. Marie Koto pour changer notre côté comme modèle. Pour changer ma campus c'est bon. Merci ma frère Nyoso. Na bazali banda. Na ba maman Nyoso. Merci ma maman pour la bataille. Merci basal na boni ko sana mo lele bozui ka pona piku pona usala tata kolo amimo sur la kata bino. Amen. On est tellement content que Dieu vous bénisse. Merci. Oh, gloire à Dieu. Nicolas Salabino. Et on est ensemble avec nous. Merci beaucoup. On va voir comment vous. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement ravi. Merci. Je prends congé. Dana Rondima, fais ça le bon. Dana Rondima. Kimia Mutala. Examen, il a besoin de traitement. Besoin de salle de Mandaïla. A besoin de traitement.